idéologie toujours ya padre parce que toza ba jeune balingi musala kolinga musala omona ngo facile kolingi musala te okomo lula okomi kuna ale tout la mwisi ya de la part Yaya Lubasa to retenir nini parce que promotion ya dynastie ebanaki avant bino bokeli nande bokendaki tomoni dynastie ezokende de la part na yo est-ce que ozosala pena promotion parce que baministre mpe bosala promotion ebi est-ce que ozosala promotion ya dynastie parce que bayimboka baolela bodimine merci beaucoup moni question na banda kozela yango awa todimine promotion te orchestre ezalaki te tokendaki toye bote banda toye mwa mopepe ezongi ezalaki tozalaki te omoni nde dikendaki omoni mokonzi azalaki toujours na banavete akende azonga mpona koprotéger album cher na ye donc moni nde tozalaki te ekosala mpe keno mwa malili eza te keno biloko elali mais bone ezwi kwa ye mingi ntango biso toyenda mwa moto wana toyandukisi bo yokite mikolo makambo ezongi omona wapi po totokapa crayon comme boya koefase eriko sebande totokapa touche na trois ezalaka réparé sans effort au moins ozala inconscient de passer au moins ozala na oubli nzembongo elamuki vraiment balitukela muki berado gutela muka eza retour ya orchestre ntango toniati mabele na bakoko na baange tu baye makambo ezongi kwa promotion ekiti te mouvement nde ezalaki te promotion ekokita te ntango mpe tozalaki tobanda otambola na bamégaphone na nzela te ezaka présence na biso na bashosho wana baémission ekolamusaka omoni bapesi elengi ya likambo gauloise ya monde balingaka boye zimbila gauloise mama ozotosala affectueusement mpe bolingaka bongo yaya tosola moke parce que papa abe pa annonce makambo ya voyage à Paris lelo papa abe mpe azala na mposa amema mpe bajournaliste faut être clair parce que na mosala oyo tomonaka na ngambu kuna bandeko moko babomani bapanzani tusala kino baministre nde mpo vanda na papier ave boye tala alea mo mpeke papier ava komema baartiste na ndenge mpe biso bajournaliste tokomonse puis ya biso ya youtube nde tokomonse comporte kopingana entre biso kolobi mpe papier avatiaki foto bon eza likambo te nayebiki eza première fois te mokonzi atambola na bajournaliste voilà eza première fois te les pas atambola na bajournaliste peut-être que vous avez la chance atambola mpe tambola na grande quantité et vous avez problème te eza eloko ya lelo te mokonzi atambolaka na bapanzi sango déjà donc mokonzi akendaki eza deya bamikili et puis déjà mikili bino boyebi ke non awa déjà mpa bagaulois eza bana balonga nzala donc les padres soki esengi aki na grande quantité ya bapanzi sango ekodérange problème te eza mpe makambo ebandi lelo te mais le prendre azaka bolingo alingaka kosangisa azalaki mpe na abandi kozela mpe merci te parce que asalaki yango na motema na ye le padre ndenge aza wana nde nayebi grand prêtre ndenge azalaka akozela merci te to asali obolamu aza libero peut-être azoka ntango mosusu mpe mise na apesi yo nzembo oke ozwi na mbongo oye bosi na ye na mbongo na ngango ya nzembo non ablokaka eloko te non le padre aza motema monene soki obloke malinga abenga bakamarade na ye te moto na moto azwa mwa koni azwa mwa nini bon eza mpe motu nyonso te awa yo mpe ntango mosusu non babeta la musique ya bien mais bango mo bayebi ke vraie musique ezalaka na mboka binonso depuis bokomika boye batombo bacontact babi awa nyonso si fo toloba tozala clair yango botondisi boboto na mituka nazala clair yaya na nga mosa bongo kwani eza récite ya mosala po dire merci bokomika boye ngai nami batala fuola ndako yaya boni basango ya étage bimi botikala tomona groupe na mino etikalaki ebokimi te bozongi binonso ezali bino nini batiaki bino nini na moto eske babotole bino passeport ezalaki nino eleki na étage bino. Merci pour la parole à Chiba. Avant tout, pour la personne, le patron de l'Inde. Il a donné Daddy, Nika Boronina, Papa Bana, Daddy, Nika Boronina, Papa Bana, la force énergétique de la musique africaine. C'est Gazali. C'est la beauté de l'Inde, boire qui va fleur de l'Inde. En tout cas, c'est la maturité. Il y a des orchestres à mon aide. Nico Matoumon a eu des orchestres à mon aide. Ok. Na makambo ezolega kuna makamoni yo ngalinga tosola mpona ye apa nani obenga yena marque abuze mpe na mona ozalaka na basoso moko ya totonga sikoyo mote loba yaya
Arrêtez quand. Il y a bien un numéro 1, mais na quand à côté. Abetite. Ah, oh, bomanga ina yawashi. Ah, oh, bomanga pardon. Nga awati. Oh, so you awana kokote. Nika to sola te, anesa ko to tonga. Te batibai bakeno bantu ko benga ba masala nga ba Kulibali eti. Ba masala nga ba Mali Jaka. Ba masala nga ba Ariel Chero. Okay. Mona ba Moto Mosusu. Ba Sumaoro Moto Mosusu. On est ensemble mon frère. Donc au monde a déjà lobby à mon compte en Abidjan. Tout au plus un programme d'Abidjan. C'est un programme Babi na Abidjan lobby mercredi. Siko Yaya Zaki kuna déjà Yaya numéro 1 BTT. Yaya mon colonie Gaboroni na Yaya. Yaya mon colonie Zara numéro 1. D'après ça ma double Royema. Kuna potam tout ba autoka. Yaya za numéro 1 frère gola ni Gaboroni na mudato ni Zaki. Yaya mo ko samputa ba benga yo te. Ah, Yaya mo benga ngaye moko. Ah, merci beaucoup. Le one benga ngaye moko. Merci ngapona ko date. Pardon, ah ko manga kuna te pardon. Oh Yaya. Ngami musique. On rata c'est quand ngayo la oyana ba. Yo. Oh manga la story sogi. Ah, wa boyo lo baka. No yoga. Numéro 1. Abetete na fan. Na kan soki kan na bango kuna ba ko l'organisation pe ba politique. Abetete. Bon problème ezate. Ya mukolo okene rolongo la Congo son. Ya mukolo okene ko défendre populaire ya mukolo pasa la mabe so muninga banyati 12 ya mukolo ya kabeti les Ivoiriens disent que ici en Abidjan quand tu viens il faut chanter. Obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec Given ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph Tata Moboko ya ici grand menuisier ba invitation en carton. Naba follow nango jardin de Dieu invitation boy bango ya mukolo fait tilata mabe maison Given a bossa libinote a tchelibinope promotion ngolé ya pamba maison Given balingambo kaboete vous êtes trop amoureux du pays. Wow Given vous exagérez, on n'aime pas le pays comme ça, on n'aime pas le pays comme ça. Et voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre votre présentatrice Awachi Bass Business Class, la presse congolaise, la fisserie de papa refaire rigolagiste de Nyon Solo, Padre, Pazozo Motayamboni Kaborodina, Balobi, Yabise Mona Naraka Rageno, nous avons déjà dans ma belle, si kao nzamba sala rakepena, boyo gabavola biso to bongisa pena maramuna biso nyonso, c'est-à-dire to kiti pena si kao papa comment on sala musala quoi. Awachi Bass naza na terrain, Mikolo il faut bien comprendre que nazo kota na banda quoi, c'est une manière de mettre le main dans la pâte, mesdames et messieurs. Je dis merci na grand pote Ekolo abattre la ngana bino apesa rapto souffre de vie poto kuta na souffre mokolo malelo. Merci na général manager tonton Clovis Fimpa et maman Doris Fimpa et pourquoi pas à l'âge du stade de Martyr tonton Gila Fimpa et à Sam Koukou le nécessaire motema ya maman aimé Koukou maman aimé Koukou en tout cas babia Cham papa Cham. En tout cas, la pêche va bon de vue de la semaine de la part d'Awachi Bass Business Class de la presse. Nous allons continuer toujours combattre la vision. Nera na rabino ba imboka. Bossa bonara plus massivement la chaîne Nabino. Congo est une officielle télévision plus qui veut dire que mesdames et messieurs, vous ne serez jamais dessus parce que Awachi Bass ou na zalara toujours wana pona opesa bino ba actualité. Na télé marapena ti na ya na kota rapena ti na mozindo poto bimisela bino ba actualité kané na bandolo ba. Abonnez-vous, partagez, likez. Nera atosenga bino et ça sera plus important. Voilà mesdames et messieurs, aujourd'hui je ne serai pas seule, je serai raccompagnée avec Ferrari, l'un des artistes musiciens congolais de faire rigoler les Nyon parce que toza bongo et sikaoyo Moussa Sal Marantoura et ça l'a déjà plaisir. Voilà mesdames et messieurs, comme je vous avais toujours dit que Naza et sikaoyo Mikolo yo bato jet set ba au salara Moussa madame en tout cas lelo isusu nakangi ya lubaba po ya lubaba baba Liverpool aloba na ngabi photo comme on benga bonyo so ba ya batinyo so ba otibiki soko moni oh ya Ferrari oh ya liva uti potote Liverpool comment kontaka na mnoko bwendeni batinyo so ba uti poto en tout cas mesdames et messieurs nakangi susu ya lubasa awa parce que ya lubasa pas za makamangolo ba ya lubasa kimitendeni ya lubasa zoni ye kwa ebisa relo ni atika na kitasa parce que tout le monde s'attendait déjà que bazo kima déjà ya lubasa va se faire son entrée plutôt parce que tous voyez déjà parce que tout kuti bango peut déjà na répétition tous voyez le bas ça 20 minutes car après pas qu'il est déjà bienvenue et puis bonjour
Et puis, il y a Nobo, la tienne. Il y a les lions, ma belle. Merci, merci beaucoup. Bonjour et bonne année, parce que moi, notre putain ni les lots, déjà retourne à Minon à Zagi, sans sérieux, à Minon, interview dans l'aéroport. Et bonne santé, parce que bon, il y a une peine à faire sous son santé. Les lots, tout putain en 2024, dans ma bataille, dans mon santé, il faut aussi, faut te dire. Et puis, bonne ma musique, et autres qui n'est et ma musique est en train de musique est dans la kin. Ah, musique est dans la kin, hein? Musique est dans la kin. Et dans la vacune congolaise, est dans la kin. Vous êtes tombé dans la musique congolaise, vous êtes en air. Non. Ma mission, parce qu'il n'a pas ta vanne, c'est que bon, avec ta musique, on bien. Non, mais la musique est bien, mais bon, moi, il y a une vraie musique dans la mboka. Mais non, c'est depuis beaucoup comique, bah, chombo, bah, contact, bah, ah, ouais, non, si photo le bateau ça clair yango boto ni si boto na mituka na za la clair ya yananga eza récit ya musala faut dire merci pas komika boy ah ngai bana mi matala Rolanda ku yeye boni basango ya États-Unis botigala to mona groupe na mine tigala ki e bokimite bozongi binonso ezali binoni ba chaki binoni na mpeske ba boto le bino passeport ezali nino eleki na États-Unis. Merci pour la parole à Atiba. Voilà. Avant tout, pour la personne, le patron de l'Inde. Il a donné Daddy, Nika Boronina. Papa Bana, Daddy, Nika Boronina. Papa Bana, la force énergétique de la musique africaine. Et c'est Gazali. C'est la beauté belée, la beauté va fleur belée. En tout cas, ça a maturité. Il y a des orchestres à mon aile. Nico Matoumona, il y a des orchestres à mon aile. Maturité, Zalé. Dans le bagage orchestre bana balonga nzala donc les créateurs abela ka yoka bana balonga nzala ezaka slogan te la photo bana États-Unis pratiquement na Champagne bah dit quoi je vais profiter pour dire joyeux anniversaire à mon frère de grâce Massamba million de millions happy birthday to you Christian Sumbo Christian Sky donc badu bayebi que nos orchestres et orchestres batu ba mature depuis des années là qui toujours restriction toujours respecter ba chef nabiso toujours respecter l'idéologie toujours ya padre parce que toujours ba jeune balingi musala kolinga musala au mona on facile kolinga musala te okomolula lula okomikuna ale tout la mwisi ya de la part Yaya Lubasa to retenir nini parce que promotion ya dynastie et banaki avoir bino bokeli nande bokenaki to moni dynastie nezo kene de la part na yo est-ce que ozo sala pena promotion parce que ba mise pe bo sala promotion ebi est-ce que ozo sala promotion ya dynastie parce que ba imboka ba olela ba bo dimine promotion merci beaucoup moni question na bana ko zela yango awa te dimine promotion te orchestre ezalaki te tokendaki toye bote bana toye mo mopepe zongi ezalaki tozalaki te omoni nde dekendaki yango moni mokonzi azalaki toujours na banavete akende azonga mpona koprotéger album cher na ye donc moni nde tozalaki te ekosala mpe keno mwa malili eza te keno biloko elali mais bone eziko ayemi nini ntango biso toyeka mwa moto wana toyandukisi bo yoki te mikolo makambo ezongi omona wapi po totokapa crayon comme boya préface Erico Sebande, Arda pas touche la troisième, la carré paraît sans effort. Au moins, Zala est conscient de passer, au moins, Zala n'a oublié. Dis-moi, la mouké. Vraiment. Bali touké la mouké. Béra de goûter la mouka. Ils ont retour. Il y a orchestre. Tant que Niati Mabele, Naba Koko, Naba Ange Toubaye. makambo ezongi kwa promotion kitite mouvement des alaki te promotion ko kitate tant peut ozalaki te bando tambola ba mégaphone na nzela te ezaka présence la biso na ba show na d'émission et la musaka on a pas de photo de salaire d'émission mais na ba bino ba awadi pas donc banga la télé ni ba comprendre que c'est bon ozalaki te. OK, en tout cas ya Lubasa, je suis très heureuse. Et au moins, le mino bozoni bino ni on met sur la actualité parce que vous avez été l'actualité manque à bino. Si photos à la claire. Ya Lubasa. Ozola na marambezo les gafuna. Maramoni. Yonga linga to sur la mpona apa na nyoba ene. E marka vous je pe na mono za la ba soso mo. Voilà. Ya to tonga sikomu. Loba. Yaya arate kan. Ya benga no menaka na kotete. Abetite. Wa. Awo bo manga ina ya wati. Awo bo manga pardon. Nga awati.
Oh, songi awana kokote. Natenika to sola te, anesa ko totonga. Te batu bai ba keno ba tu ko benga ba masala nga ba Koulibaly eti. Ba masala nga ba Mali Jaka. Ba masala nga ba Ariel Chero. Ezomona ba moto mosusu. Ba Soumaoro moto mosusu. On est ensemble mon frère. Donc au monde que tozoya. Déjà lobby à mon compte pas en Abidjan. Tout au repos des programmes d'Abidjan. Parce que on a eu un programme babi bo ke d'Abidjan lobby mercredi. Siko yaya zaki kuna déjà yaya numéro 1 BTT. Yaya mukolo ni kaboroni na yaya. Ya mukolo zara numéro 1. Ndapesa madubu ya koyemba. Kuna potam super ba okokani. Yaya za numéro 1 faire goal ni kaboroni na mudatoni za ye moko samputa ba benga yo te. Ya mudabenga ye moko. Merci beaucoup. Le roi benga ye moko. Merci nga kuna na kodate. Pardon avant que manga kuna te pardon. Oh yaya. Nga mingi musique. On rata kite ka linga yo la oya na ba. Yo rata ki. On manga la sogi. Wa boyo lo baka. Non yo gars. Numéro 1. Abeta na fan. Na kan soki kan na ba kuna ba ko l'organisation pe ba poli ko. Abeta. Bon problème ezate. Ya mukolo okene rolongo la Congo son. Ya mukolo okende ko défendre couleur ya mukolo passa la mabe so muninga banyati 12 ya mukolo aya ka beti poani les Ivoiriens disent que ici en Abidjan quand tu viens il faut chanter. Quand tu viens à Abidjan il faut chanter. Quand tu es un étranger il faut chanter, il faut charmer, il faut nuancer. Alors tous les Abidjanais les Abidjanais sont d'accord avec moi que quand on vient là-bas, c'est pour chanter. Parce que là-bas, il y a trop de talent. Beaucoup des artistes qui connaissent bien leur métier. Voilà. Donc demain, déjà les padres et tout son groupe seront en Abidjan pour encore fêter ensemble dans le cadre de Cannes. Mon ami Koulibaly était, on est ensemble, on arrive. Parlons déjà de l'autre actualité. Les padres merci, pas de problème. Comment ça, bon, après retour, on a vu, il y a des tas de lobby, Côte d'Ivoire, Paris, qui, au Québec, à Pébaré, dans un ami. Tous la ligne, il y a bien auto-retenir, le long de l'émission, on en parle, il y a du bassa. Donc, base de la charme, base de la charme, elle est padre, biso de repé sa mère, na biso quand on est de pesaka. Na sur mon entier, baebi niveau, baebi valeur, baebi niveau, elle est padre, baebi ndengeni, baebi de quoi les padres il est capable. Donc base là, toko sala kaka toko bagzaka mwanda mbo ezangaki, o bande ko mususu bazangi saki ou be basalaki. Biso pe toko sala, photo se pele saka miziki, le kumoza ya Congo, mingi les padres ni kaboroni. Donc gloire et on a Gaulois. Plus allez le Gaulois c'est Gaulois les gladiateurs voilà. Surtout ba Gauloise. On va passer les Gaulois c'est un monde. Bon balinga boy. Zimbi la Gauloise maman je te salue affectueusement. Tu veux bolinga bon. Yaya to sola muke parce que papa avait pas annoncé ma voyage à Paris. Mais le papa avait peur en zana pour ça amema pe ba journaliste faut être clair. Parce que na musala wo to munaka nanga mukuna bandeko mo ba bomani ba panzani tout ça là pino ba mission ne pour vendre na papier avec tala le mo pe que papier avant comme ma baptiste na ndenge pe biso ba journaliste to comment surtout ya biso ya YouTube les to comment se comporter ko fingana entre biso ko lobby pe papier avant ça qui photo. Bon, déjà les Camerounais, na ebi que la première fois bon quand j'attends pour la journaliste. Voilà, la première fois les pas d'attendre dans la journaliste. Mais peut-être que vous avez la chance d'attendre la paix dans une grande quantité. Et vous avez problème et c'est le roi le loté. Donc on attend la rana ba panzi sango. Déjà. Donc on a kenda déjà ba mikili. Et puis déjà mikili, vous voyez dire que non a déjà pas bagolo za bana balonga nzala. Donc les padres ce qui est sengi à qui une grande quantité il y a pas panzisango et au déranger mon tout voilà parce que c'est la première fois que attendre là mon panzisango voilà mingi to boy ba ko baby saka musala o ba ko baby sala ka baninga ba shitsu il est aussi la machila la yesu vraiment esukola
moi basango mo pe betaki ya ba page ba papa avec so abebani na selo comme est-ce que ça solo c'est la famille Wenge yo ba donné Olandaka ngaba Wenge la kota kate engala linga bango baza bomoko na tinda bango basangana Oto to banda Olanda bango la kala to Olanda bango nyonso tango to yaka makona longwe lemba na vena nga pole na pese mbote to yaka makolo tina stade po to tala bango nyonso lelo yo soki to koye to kota makambo na bango eza ko tina bango bazaka ne bazalaka na epe baza Wenge ne bazalaka ba fela bisa Wenge teri bango ba boma na lelo bazonga elobi ebo ba boma na combien de fois loko eza la rote batika pardon. Déjà sur Dynastie tout le monde est presque musicien nyonso au papier va faire na bango featuring si pour ceux qui bazali peut-être si pour bazala 10 to lo bata de kan batika linga mo papier va nyonso bakei action réaction na nyonso envers au papier va bino artiste na yé plutôt ils ont ça la bino ndeni ko mona ye ba musicien ba ndeko ya papier va nyonso ba balikele ba kenda na ndenge mais abimi si pe quand même ba ça les problème té les peu makambo bani le yote mais les prendre zaka bolingo linga ko sangisa aya zaki pe na azando ko zela pe merci té parce que asalaki yango asalaki on a motema na ye le padre nenga zawana ndene na yebi grand prêtre nenga zalaka a cause de la merci té to asalo bolango aza libéro peut-être azorateur mutu pe ni sena pe so nzembo OK ozina mbongo we boss na mbongo na ngango ya nzembo alali papa blokaka non blokaka le côté non le padre za motema munene c'est ko bloquer malinga benga ba camarade na été mutu la mutu za mwa koni aza mwa nini ba exemple mutu nyozo te awa yo peta mutu ko zala non awa yo pe ko za peta mutu mwa meza tatu mwa nini bo silikani entre amis boko bebana na tukala ngo bakobongisa kaka le padre ata bolingo to papa na répondre na Abidjan le téléphone est déchargé donc papa za bolingo ya ko zela te ba remercier ou ba fuka na no asala ki on a bolingo ata bo solo ata ba no benga ba tutu oyi ba boya ki pe ba sepela pe etant pe leki toko lo bake en gros ensemble de lo bake projet na bango eza réussite toko lo bake no projet na bango estimité wana fu ba kangondo ki projet na bango de ba yeba ba efficace mayabo ba milialias ba Serge Madiala do bango tuni ba ba bindombe bango tu ba grand pote ya kwa Marcelo ya eboa ba depuis ba boga voir même bango tu ba sali musala bien eza réussite totale donc to routine bango na bolingo ngali na bata wengi ba be banate boza na bolingo simezane nini bo biso bongo te rapidement na mona déjà longino ezonga kuna kota rep mode la fin voilà na itaka la ko kango total programme te voilà puis toujours rappeler ba gaulois bo se d'arrêter parce que ba campagne pesa la rebelle ba ko kokota ko ba lembisa biso promotion eza ko lembate orchestre des avis na déplacement et on bonne bo mona mo konjatiki États-Unis pour garder bijoux na wana ba banga bia libasa so akimi awa ba singinga penza non na ko kimate Dynastie de richesse, oh, les cadeaux, les padres, petit pour le monde, petit ba mélomane. Promotion nango école embasé. Mais au cas où tu y a ma belle, ils ont un colomboka. Parce que ma golo ba colomboka. Tu la partout, tu as ébellé, parce que ébellé l'équipe partout. Rapidement, dédicace à yo, la petit botte na Maleli, Liliana Totti, la reine de Germanie. La petit botte na Bernadette. Américain. What's up? Hein? What's up? What's up? Ah, quoi, tu dis quoi? Ça veut dire quoi de neuf? Ah ouais. Donc la petite bonne la Bernadette Luntala, na Sicina et tu meurs dans la Bernadette Luntala. On est ensemble. On a fait vraiment ça mérite. On a fait Christian Sky, Christian Tsumbo. On est ensemble. De grâce à Massamba Mignon d'Illinois, Chancel Paul Vic, Pakaluko qui Luigi Tequila. Les métiers, garçons métiers, Luigi, on est ensemble. Black Buddha, Vezimbo de la Chelemi Expecta, Michel Makungu, on est ensemble. Maliza Loboko. Maliza Loboko. Eh, yo boza la kana yi. Maliza Loboko. Na miche bolo bela. Kuna Maliza. Cuisine africain en tout cas. Ya motema ya mémoire Budimbu. Boss. Mémoire Budimbu boss. Président nanga parti Samu, Chico Ferre Samu, Derklé, on veut Derklé m'appelle à Zolo Zolo.
Issa tout. Les politologues. Merci beaucoup, mon vieux. La service, on est toujours ensemble. Nakatia Kota, Paris, Mondambo. Berado, Prince des Amunda. L'imbattable trésor Pembele. Bon séjour à Kinshasa, mon vieux. Guigui Makumbi. N'échappé les plans de grâce. Yannick Kayanga. La monnaie invisible. Basé Belé. Dodo Wechi. Enrique Sekera. Ah, Dodo Wechi na Bruxelles, la Pessimbo de. Daniel Lolé qui souhaite. La Pessimbo de na. Il faut le robot Kaye. Na Rouen. Ah, on est ensemble. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Yaya. C'est Foranix Diamant. Voilà, maman. C'est Foranix Diamant. Voilà, maman. Il y a un prêtre Sylvain Messer aux États-Unis. Ah. Pour boire café. Pour jouer des deux. Ah, non, pas comme après, ah, ouais, non, comme boire café. Pour se la ranaille. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, veuillez comprendre en tout cas, c'est la famille du Botaka Nena Lobaka. Ici, c'est Gaulois, Gauloisie Gladiator. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Congo et c'est officiel télévision puisque vous êtes accueillis, mesdames et messieurs. Vous ne serez jamais dessus. Alors, tu vas se nailler lelo parce que la zone qui vraiment sortait à Royam Mabandego Nanga na aéroport, na le baki, Robka, attends, Robandanga, na Bango, Tobadi Moussala en tout cas. Besoin il y a artiste musicien besoin il y a marambo belé beaucoup mélanga la commentaire la ninga commentaire la messa nga bien et si kala comprendre que ça les autres tambolato na kiti moi mungie bo si la nga pe ba j'aime bo partager que les mots ils la vraiment bien et puis to côté na micro le koya au revoir bon que musala ego tambolara malamu mini penza engana bino to kutani na micro le koya merci au revoir.